Bonjour la famille, bonjour la famille, coucou. Coucou la famille, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, moi aussi je me porte bien. Bonjour, bonjour, bon dimanche à tout le monde. Ah ok, bon dimanche, shalom, naba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel. Ba shalom, bisika, bisu, bino, boboto, bondeko, nakatia mabota na bino. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. C'est dimanche. Voilà, bande konanga, j'espère que tout va bien. Moi aussi, je me porte bien. Voilà, ma vacances, ils ont continué. Tout cas, il y a une semaine à vacances. Voilà, pour tous à misala, et ça ira bien. Bon, pendant ces vacances, en tout cas, nazo sala effort, na sala effort, il y a ko bongisa salon, ko tia couleur asika, hein, ka couleur à pembe wana, ko tiango sous deuxième, troisième couche, et ça ira bien chaque été, parce que couleur ils arrapent na moi sonango, n'était ils arrapent bien au fungo ba porte, na tia kisko na cuisine. Donc, c'est quoi, il y a la pièce moko. Voilà. Alors, bande konanga, naïe parce que tout cela, moi, mouké 15 minutes, 20 minutes, concernant ma cambo ezoleka, pour na pasteur Bostralino, pasteur Chouke Bokechu. Voilà. Bande kolobi to ça qui ba analyse belé, na ba TikTok pe ba sali ba analyse. Vraiment, tout l'homme qui est conscience, on n'est pas là pour insulter les hommes de Dieu, ce n'est même pas ça. Puisque homme de Dieu, c'est juste que biso bien. Parce que si ceux qui sont tozo ya pembeni na bango, et ça parce que to luka royaume des cieux, tozo luka na ba famille na biso, tozo na ba problème ebele bino moboye bi, tozo luka ba délivrance. Il y a oyo, ya ba vie na biso to luka ba délivrance. Yango to yaka to luka pe ba prophétie to yeba ba prophétie musu to ba to lukaka ezate pona to kanga mama ndoki to kanga papa ndoki non mususu ezaka juste pona koyeba ndeni na otambola. Voilà, elo ni na ko éviter nzamba zoloba nanga nini. Voilà, donc babiloko andengwana o isenga pe ba musu ba ba prophétie bino mo boye bien en tout cas ngai ata lelo Bostralino apesi prophétie. Ngana on dit ma prophétie na ko examiner yango. Ngana boya ka prophétie te. Wana eza ngai la danoise. Na boya ka prophétie te. Ebima na nani, ebima na chef coutumier, ebima na mutaki mbangiste, ebima na muta protestant, ebima na muta binzambi. Na boya ka prophétie te, mais na examiner yango. Voilà. Et puis na sala ke fort. Ata muta pesi nga prophétie, ata muta za pasteur. Na lo bateke nazo sambela pasteur ya tel. O nzambe ya kingandi sunganga non. Po na yebi nzambe na ete. Yo pe ngozo talango yebi nzambe na ngate. Donc mutu na muta yebi nzambe nini o asambelaka. Parce que l'air to yaka na ba vie na biso tozo présenter bino eloko mususu. Mais o eza na kati na biso boye bate. Mutu muso ko ya zo présenter bino eloko mususu. Nzokande aza na ye deuxième bureau. Mais tant que yana liboso na bino azo présenter bino ko aza premier bureau. Mutu muso ko présenter bino ke ngana vina ngana bota te. Nzokande abota. Mutu muso ko présenter bino ngana za veuve te na kufela na mobile te. Nzokande akufela mobile. Donc ale muso akufela na kisangani kuna eleka eyebana pete tanga ko yana milieu moko boye. Muso abota na kimbandaka ayena milieu moko boye awanga ni bana obie pa botaka mwana kufi na ye. Akoloba jamais la mutu emsa linga bala na botaka na ngati. Donc ba oyo to présentaka ezaka makamususu yangwana nga na conseil kabino ezaka kitoko te na yebaka te soki eza ndenge nini bokangama toujours na parce que toza convaincu que nzambe Abraham, nzambe ya Isaac, nzambe Jacob ye mutu azali nzambe oyo akela biso wana toza convaincu pa to kucha na makomi. Mais le reste wana o etika la kawana bandeko ceux qui osa convaincu lo ba mengai en tout cas na se mabele le quoi na bible ba ebisa kinga na bakisa te na lungola te na ya ko bakisa nzambe ya mutu mona ona kati ba prière na kati ya bible te na ya ko tia kombo moko boye te na o tia na nga yango te parce que bino bokoma ko bakisa makambo yo nzambe asenga ki biso te.
na likambo ya Australie no bande ko nga ba msu balanda ki na bango ba live te akoya kolanda ka video oyo aloba mela danoise pasteur Australie no asalini pasteur Australie no ndenge ebimeli d'après la fille Lydie oyo bato nyonso bao bambe mabanga oyo ba Abakuk nzoka nde ba pasteur Australie no bato église na ye bango pe ba mibenga ba Abakuk donc to longwe ba chrétien to komi baba Abakuk olongwe chrétien okomi Jean évangile ya Jean olongwe chrétien okomi Moïse olongwe chrétien okomi tel bandeko na kati ya christianisme na Abakuk aza na kati mais tangu yo o milongoli chrétien okomi komi benga Abakuk nzambe bokozanga beba biloko ebele botuna ta bato babenga kangana za combattante botuna bango ba komba boni babunda na bavi na bango bokende pa bato nyonso tu oyo bazaka nazalaka combattante ezala combattant ya politique ezala combattant ya église spirituelle bokende kotuna bango na vi na bango ba blekaka ba komba moko akosakana te parce que ozo prononcer yo moko ke ngai naza combattante te ngai nalobi naza soldat fo bitumbe ya fo na bundaka to biloko mosusu tosa to prononçaka na vie toyebaka te ke eza eyelaka biso ba combattant ya solo ba contredire ngai omona moto akobala boye mabote koya na problème moto akobala boye bazeme comme kolongwa moto akobala boye ou bien moto angoluka musala balongoli na musala donc moto abali a divorcé ma maladie donc bazaka na ba combat et mo mwana ziki et msusu donc ba combat parce que nini ba mikoti si da kati ya combat moko boye ozoyeba te na mutuna makolo yo moko mikoti si bozo comprendre donc nazo yebisa bino eloko no yebisa bino na yebelo ni nazo expliquer bino na tongo lelo lokwa yo lobi oza Abakuk c'est bien telemaka wana puisque ezali na poste ko ningana te mais biso toza ba chrétienne voilà toyebi ki na kati ya christianité nyonso to wana ezali alors bandeko na ngai ndeko mwasi o bazo lapide baza kosala ba prière ba komi na ba titre et pas na voix céleste que moi la mwasi na Lydie akufi ba tiepe bato bazolela ba bomiye déjà spirituellement parce que aye koloba eloko oyo ye akutani na yango siko bolinga kia sala nango nini église wana ebanda na YouTube ebanda na Facebook ce que eloko nango nyonso to elekaka na YouTube eleka il faut eleka na ba voix na normal mwana mwasi la ba convoquer ye ba ke koyebisa ye ke yo ochaka mbongo na compte ya pasteur privé pona nini habite na chaka na privé te na chaka na compte ya église balobi te ezali compte na ye privé obochaka mbongo mususu ndenge peza wana soko zotia mbongo ebele na ba Western Union ba bloquer yo soki ba moni zotia mbongo ebele na compte moko boy ba ko convoquer yo ngai bachelanga mbongo na Danemark et pas moi na mwasi moko boy ba komela ngai ba benganga mbongo wana zochelo pourquoi na lobi no eza cadeau ba senginga babi eza ebele faut otala o déclarer na mboko zali bandi ko na déclarer ngo pété ba benga ngai na Danemark babi nango lobaka dano lobaka anglais ngabi na lobaka danois abi ok elo opesala ki bien lokwa to amunoko moko mais lokwa ezaki monta moko ya munene ba yebisinga na déclarer ngo te vous comprendre donc moi na moi sope bakoko benga ye pona ba yebise ke pourquoi zotia mbongo esika wana et puis bino bo eloko bo comprendre te mikolo oyo vomie bosala ba transaction ya maboko parce que banda makambo de ewumeli kutu banda le 11 septembre oyo makambo bimaka na États-Unis ba mire kweyaka ba koma kolandela ba groupe ba koma so bosali groupe moko boye botiaka mbongo moko na banque ba koma kolanda est-ce que mbongo wana ezate pona osomela minduki kosala ngo ba problème ba koma musubo eto tanga ezate ko former bato mabe
kosomba ba machete, kosomba ba koprome ba kuluna. Pour ne pas détruire batou. Bah comment kolandela. Alors ce qu'on soki osa pasteur, osa une association, ya église na yo za reconnu comme association. Ou bien so osa na compte na yo na église, tia et compte wana ezala société ce qui non ni boy. Botie aussi yango ba papier na yo normal, oza na administration na yo batu boy mbongo ezokota l'état banque azotala kuna na kati ya banque bango ba geraka bazotinda ba rapport na taxe tout zala en ordre na se ya mabele. Ba pasteur ebele balingaka bongo te parce que ye abandozwelo côté. Mais Dieu quand des pasteurs sont au sali bongo okozwa na yo kaka parce que iya bandimi oyo pe ba banda toujours ko peso mbongo na bango ah papa asimbio abwa atio moi 1000 na maboko ah o enveloppe papa amoni yo papa nzambe a bénir yo na prière okozwa mais lokola le koso eleke belé congolais lingi transparence te c'est ça oyo makambo yo kokoya siko epa ya pasteur bameko ayesko bandi ko chambongo na compte privé bande konanga. Si vous bolingi bandeko baloba te ngana yisaka bino malheur ya mutu moko ebongisaka pe batu mususu ba pasteur mususu pe bazwi mayele o surtout ba o bazo evre na kati ya Europe bakoye koloba ah mama so lingo bénir pasteur tchele mbongo ne na enveloppe soko lingi ko bénir église olingo ko pesa dit tia na compte boy c'est tout c'est facile. Bandibi bakoya bako bénir yo, ceux qui ont chance na yo ba bénir yo, bako bénir yo. Mais ceux qui bako mkochelo bambongo ebele na compte, ezoko bako wanda ko poser ba question, so bazo mona clarté, banda ko poser ba question, emso olingo sele loko moya mabe. Basape na loi na bango ba landela yango parce que ceux qui par exemple yo zo so bango pona minduki, o bandi ko tirer batu. Et aux alapek esengote. La loi, c'est la loi, c'est aussi biblique. Il faut qu'on respecte la loi. Jésus-Christ est sur la terre. A respecté la loi. Bandeliti na souka. C'est pourquoi yo pasteur oye na mboka la France. Ozawana. Quand on a un cours d'intégration. Quand on a cours. D'abord, quand on a un cours biblique. On a un cours biblique. Au monde à qui? Bilo qu'on a nyoso. Bako expliquer yo. Qu'il faut foutre ta taxe, ce qu'on ça la boy, gestion il y a église, bako expliquer on a bako mais ba pasteur belé ba ça bako biblique parce que côté sur délivrance, et ça facile. O bando uzwa kaka ba via batu, le lolo bina roté assis la sorcellerie, ndenge ni boye batu boy, le lolo bina roté assis ba blocage c'est ba mariage, même ingaso na bina té assis la délivrance, na roté. Mais ce qu'on y a bateau convaincre bateau sur le royaume des cieux, sur l'amour, il y a olinga bateau, sur kotambola na vérité. C'est ça que les pasteurs mingi yango faut que non ba court. Mais côté assez la délivrance, yo totalanga ote yango. Et ça facile, c'est ça. Que bateau va comprendre raté. Allez suko lelo bande konanga. Mwana mwasi wana baba di ko selebe mission baba cook ba telemi ye moko paza ba cook ba telemi bande kunanga baba ndi ko lapide baba ndi ko lukele liwa ba lobi place ne ba kozwaye ba ko bomaye spirituellement ba bomiye moi mobali wana Elvin wana o sala kana vie a commis déjà Lydie a koufi a tie déjà miniature batu baza ko lela bande konanga comment za kokoko bozo lukila mutu liwa ata zande kona bina bakuka kwei mbala boni balobaka na makambo ya Jésus Christ batu oyo basambelaka église ya ba noir bale quand même na ba TikTok Jésus azalaka te, Jésus n'existe pas. Bosambela banzamba lukuta, batu yoso na Bible baza mindele, baza koloba butu na moi. Jamais na mona ba congolais. Bolanda batouana et puis bazara pe ba congolais. Mais ceux qui batsimbi pasteur, ezala kanabino nini. Pour vous dire que ba pasteur on a ba vuta kabino. Et ça normalité. Boza voté ou quoi? Parce que Jésus-Christ a dit biloko anate. Même il est besoin ko kangaye. C'est que Pierre a fait. Jésus a condamné ça.
Mais bino, est-ce que yo déjà Australie, au bibi les gens qui s'abandimina yo que boza la calme, focus. Tela kutu muta mokili fali. Alors silence, focus. Mais yo vandi on dit que bandimino ba le kaka partout, ba banda ko finga lidi, ba banda ko finga bato nyoso bazoya na droiture na kati ya société. Soko tengami otengami. Soko yeba kite et cause appelle normal o yeba ki na yo te, mais o yeko yeba ngo ke eza mabe. Yaka expliquer peuple na yo. Moi je ne vois pas ce que Lidi a sali mabe. Et là au kanga na omona na Lidi mabe ke abongwa nindete. Pendant 2020 à kota kuna abongwa nite. Mais oyo ke asali mabe pona aya koloba ke likambo eza boye eza normal. Parce que ababenga ki epeye mo côté bande kunanga. Il y a aussi batumso babenga ki bango mais vie ndenge bozo finga ndenge bozo sabo comment bino boza Bakuk bino na verset ni ya Bakuk bo moneke et puis bato balata ka ba kombo Bakuk bo finga kakaka même na théâtre wo bolata Bakuk bo finga siko na bonzambe so bolata Bakuk bozo finga donc Bakuk ngo zalaka impoli ou bien ndeye parce que bolati ka molimo wa Bakuk bo komi ko finga. N'est ko constater ngo ngabutango ba olobaki no batu bazoleka na za Bakuk ngana kateka Bakuk a théâtre ndenge si la zana ni na groupe ne ya Bakuk nzoka ndenge lisu bino lisu kune pas Australie boza pe ba Bakuk mais pourquoi bo finga bo mituna na bino moko Bakuk nga banda finga est-ce que yom toloba oza Bakuk oso zwa version na Bakuk ezaka pe mulaite oso tanga ngo bande tina suka oye ba Bakuk nga zaki ndeli parce que molimo wa Bakuk ezo fingisa bino pourquoi. Soka chef na bino ba chrétien yesila ba Bakuk ya théâtre ba eko finga lelo bo Australino chef na bino ba lobi vérité na e bo ba Bakuk bo eko finga mais au juste c'est quoi bande konangai bolanda nzambe na bosolo lelo eza dimanche mi yeba place inozali soki mutu azana bonzambe ya solo fo ba critiquer soko za na étoile ya bonzambe il faut pas critiquer. Est-ce que vous avez un principe ou un athée? Ce qui pensa aux gens bonzambe à solo. Ngana yokango kute pas pasteur de la foi. Athée yango. Abi oyazana bonzambe à solo faut pas critiquer. Mais boni so ba critiquer même pasteur de la foi. Boko ya ko ganga la ba télévision botika azana nzamba solo. Azana nzambe à solo. Nani amona nzambe à solo? Nani amona nzambe na ye ki aza ya solo ou bien nzambe na ye aza ya lokuta mutu moko te aza na nzambe na ye to bénir nzambe na ye c'est tout koya ko bundela pourquoi kutu normalement nzambe alingaka ba bundela ye te bato ba bunda nzambe pona archi soki denini bakufaka nzambe azaka na secrétaire te azalaka na conseiller te. Alors arrêtez ces choses-là. Il faut la image à bonzambe. Ndima ba critique. Parce que loyo kolo ba 1 + 2. Muso ya lobi non. Et là mobimbo yo lobi la biso ya mwana imbécile nya malongwa kuna. Mais on lobi vérité, mais ya monyo keza passe-temps. Pono monyo so yebi ke 1 + 2. Ndenga pe na lekiboy. Ba muso pe ba wa ko finganga. Nyoso ngana lobite ba robete nga maboko ba balongwa kuna ezani nyango tala ye kuna mama moko boy koko moko boy boko finga ndenge bolingi parce que bino ba jeune boko tika la ba jeune vous insultez les gens comme ça mais ngana ndimaka ngo parce que c'est mon étoile nandimaka yango alors bande konanga vraiment eza ndenge wana na bani nanga ko chiter na bado sisa nange mission en tout cas botika mwana mwasi wana boche na ba prière soki akoya ki Lidi wana aza mutu na bino Bakuk bo bandi ko kanela ebo beta ye place moi mwasi na moya bima lisu na France ezate lelo na été sope église na bino esambeli to yebite parce que balobaki ba confisquer ba kangi église na bino ngana yebite na sambe na église na bino te soki église na bino ba kangi yango te. Cela veut dire que à kosi bo sambela pona ye mais so bo moni pena ke bo sambeli te église na mino bakangi cela veut dire que c'est la vérité
C'est un signe, ouais, mike, parce que le but va saisir, va bien aller, soit va saisir, va bien aller, qui s'appelle que l'église est fonctionnée pour un certain temps. Tu vois, le pasteur, moko awa, na lead, bah, qui peut, bah, kanga qui église, na ye, car pour na, bah, makambo, ya, bah, taxo, bah, kanga église, na ye, comme les ceux qui m'attendent, ceux qui n'ont. Bah, de quoi ça, y est, mon côté. Pasteur, on a, bah, l'excité, na, bah, télévision, bah, kanga église, na ye, na lead. Pasteur, moussoussou, na France na Lille ye bakangaka église nete be bakangaka ye moko donc eza iloko moko na Belgique pe bakanga pasteur kuna pona bakama ba taxe donc ba pasteur ba jeune pasteur ba o bazokoma ba pasteur bomilengele malamu ke botambola na loi parce que Jésus-Christ atambola na loi afuta ba impôt na ye afuta makamune nyonso tout pourquoi yo linkolia mbongo l'état pourquoi linkoko sabato déclarer église na yo ba 10 millions surtout au bato bazo futa ba kopesa ba papier ba kopesa ba enveloppe oyo bango banda kokoma oyo banda kotinda ngo na nini na l'état parce que na fin de l'année bazong c'est la bango ba taxe na bango boza wana bozo ko escroquer peuple na bino bozo yeba te bozo respecter loi te peuple na bino za na droit fo azwa retour ya ba taxe na ye ndenga zo pesa dim na ye mbongo eza pasi eza ta pesi ka dimi boy ekei ndengwana non l'état kotala akozong c'est là selon taxe o ya fouti déjà des bases nyonso wana bolika bosala ba église ya ghetto bolingi jamais yango bomonaka ata église yango emati lelo to pesi bino 10 ans 5 ans ekweya kapani organisation eza mabe ba église nyonso boye ba nginda lelo to suka wapi ekweya parce que organisation n'est pas bonne. Boli ko soit église comme olingi, osa l'église comme ozali ko gouverner ndaku na yo. Non. Ba pasteur ebele ba mema église ndenga a organiser ndaku na ye, ndenge pa linga mema na église non. L'église eza na ba collaborateur, eza na ba secrétaire, et aux entourés na bato ebele. Faut aux entourés na bato mayele, o ba ko sunga yo. Ale bino ba pasteur bomona so mutaza mayele azo memelo loko bien. Eza vision na ngai. Olinga kota na vision na nga. Alinga bebi sa vision na nga. Yango moni biso tokende lisu te. Totika bino na ba vision na bino. Boke na ba vision na bino tipa boke nango. Abon attendez sali bande konanga. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Bozala bien. Natiki bino. Partagez émission. Likez émission. En tout cas, ekozala malam. Toboyi ba guerre. Toboyi bitumba. Bosambela pona lidi. Soka lobaki vérité, que Dieu soit béni. Soka kosaki, Nzambe a pardonné. À bon attendeur, salut. Bye bye. Bisous.